C'est le mois d'ouverture. Dis à ton voisin. Ouvre-toi. Amen. Dieu le seul espoir. Mettez-vous. Jésus, tu es merveilleux. C'est toi notre rocher. Notre espoir. L'espoir depuis lointain comme proche. L'espoir de Josué Lokamba. L'espoir de Mema. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions. Tu nous as fait du bien. Il y a qu'un seul Dieu qui nous aime. C'est toi Seigneur. Parce que tu avais accepté de donner ta vie comme rançon. Il n'y a aucun homme sur la terre. Même dans les cieux, il peut accepter de mourir à notre place. Il peut accepter de mourir pour les péchés et surtout pour les voleurs, les assassins, les occultistes. Seigneur, c'est toi. Tu nous as rachetés à un grand prix. Le prix de ton sang. Je t'aime Jésus. Et je ne pourrai jamais te trahir. Merci Jésus. Et nous avoir accordé ce temps favorable. Seigneur, agis en notre faveur. Et dans ta main puissante, ouvre des portes Seigneur. Au nom de Jésus. Afin que nous tes enfants soyons dans la joie et dans la bonne. Oh Seigneur, je te glorifie. Je vais te chanter. Au nom de Jésus. Yesu Zambala. Amen. Olo nangai na pesi yo matondi. Bona ko batela yo bateli ngai. Olo nangai na pesi yo matondi. Bona ko batela yo bateli ngai. Obundeli ngai tumba na bula. Na nanga nilimbo mabe okunelinga etumba na bula na bakuna nanga nilimbo mabe nanina mokili oyo nzambe nanga ayebi kotombola motu lokola ye nanina mokili oyo nzambe nanga ayebi kopambola motu lokola ye nanina mokili oyo nzambe nanga ayebi koleisa moto lokola ye ata moko te yawe ata moko te nzambe na nguya ata moko te yawe ata moko te nzambe na nguya okundelinga etumba na mbula na banguna na nga milingo mabe okundelinga etumba na mbula na banguna na nga milingo mabe naninga mokili oyo nzambe na nga ayebi kotombola motu lokola ye naninga mokili oyo nzambe na nga
Alléluia, Banaza. Amen. Yes. Amen. Yes. Le lobe a porté Fumamela. Amen. Yes. Alléluia. Les choses commencent maintenant. Dans peu de temps, nous allons prier. Dieu va agir. Il est prêt de te délivrer. Il est prêt de te donner la clé. Si tu es d'accord, dis Alléluia. Alléluia. Yes. Tu es prêt de te donner une clé. Et dans cette clé, la clé passe partout. Et ça passe partout, va te servir. Pour ouvrir des portes. Toutes les portes qui étaient difficiles. Toutes les portes qui étaient fermées. Seront ouvertes. Et il y a une chose. Qui à sa part. Dieu va te donner la clé. Et tu vas ouvrir. Yes. Amen. Yes. C'est moi ici. C'est le mois d'ouverture. Dis à ton voisin. Ouvre-toi. Yes. Nani alokayo. Tuna nani akangi ma porte. Nani akangi bikuke na yo. Ezobukana. Amen. Jésus. Qui t'a fermé les portes? Nani akangi bikuke na yo. Ekuke na ngai awa na mokili. Yes. Ezali se koluka fungola. Alléluia. Ndako na ngai ya mokili. Ezali se koluka fungola. Nakokende wapi pona fungola na ngai. Nakosuka wapi pona fungola na ngai. Dieu bénisse son serviteur Matou Samuel. Zambe apambola mosali na ye Matou Samuel. La clé que tu avais perdue. Fongola oyo bumosaki. Lelo la récupérer. Okosoya mo. Na kombo na Yesu. Okofongola partenariat. Ekuke libala ouvri. Okofongola tes enfants. Ekuke libala ouvri. Okofongola tes bénédictions financières. Ekuke ya mapamba ouvri. Okofongola des succès. Ekuke ya kolamba des guérisons. Ya guérison ouvri. Okofongola. Naza déjà kosepela. Amen. Ebande pa na ngai. Yes. Yelo be ngane bombe pa na ebandi te. Ebandi pe pa na nga. Ebandi pa na nga. Ebandi pa na nga José Lokamba Kunzi. Ebandi pa na nga Patrick Munganga. Ok, mutu moka lobi José Lokamba Kunzi. Est-ce que toi tu réponds de José Lokamba Kunzi? Yo ba so na koma José Lokamba Kunzi. Sur le bon c'est que lobi pa na ngai. Les portes de bénédiction financière. Les portes de bénédiction spirituelle. Les portes de bénédiction spirituelle. Matériel, financier, et physique. Aujourd'hui, les lois sont ouvertes. Et fongami. Moi, je suis Patrick Monganga. Amen. Soko kangi monoko. Esili makambo lekelo kaka bon. Amen. Ndenge balba énergie sur lekelo kaka bon. Yes. Mais lekelo yote na kombo na Yesu. Amen. On a maintenant un sourd miwe. Tozali na moto ayoka kateka le makate. Un sourd miwe. Ba mebi mutu oyo ayoka kateka le makate. Liboso na Yesu. Afin que Jésus lui imposa les mains. Pour que Yesu atie maboko. Mais Jésus prit les sous. Kasi Yesu azibu là quelque part. A combien sika moko? Il lui imposer les mains. Ye esengeli atie maboko. Il lui mit les doigts aux oreilles. Kasi atie misapi na matoi. Il prit sa propre salive. Aziso ina ye moko Yesu. Et il toucha sa langue. Asibi lo lemo na ye. Et puis, si Jésus dit, Yesu alobi, et fata. Fungama. Qui veut dire, ouvre-toi. Aujourd'hui, toutes les portes sont ouvertes. Et moi, je vais te toucher. Et ta porte sera ouverte. Je vais toucher tes mains. Je vais te toucher. Et les portes vont t'ouvrir. Au nom de Jésus, tu seras ma recommandé. Faire ce service. Et je vais le faire maintenant. Marc, chapitre 7, verset 32 à 35. Yes. Marc chapitre 7, verset 32 à 35.
Portez l'émission sur le collet, s'il vous plaît. Donc, tu vas dire élément. Marc chapitre 7, verset 32 à 35. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part l'un de la foule. Lui mit les doigts dans les oreilles. Et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit: Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Yes. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Trois fois, Amen. 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 Yes. Zambe oyo ezama loba na yo masanto. La commission peut na glorifier au nom de Jésus. Zambe na bondeli yo lisusu. Au moins sankembo na yo sen. Maloba oyo ezaya ngate ezaya. Angana zali kana. Yes. Olingi osala po ete ba porte fungwa mapona bana na. Amen. Ndengo kana ki kosala sala yango. Badananga tina mutu nyonso azali awa pe oyo azolanda biso l'étranger. Amen. Pe atala ni rediffusion. Mika pe salama au nom de Jésus tolobi. Amen. Amen. Acclamez pour la parole. Betela maloba na nzambe maboko. Tuna moninga na yo nani akangeli yo porte. Nani akangeli yo porte. Po yo obongate. Po yo obongate. Po no sepelate. Po o sepelate. Lelo. Lelo. Aza écrasé. Est-ce que vous allez écraser? Au nom de Jésus. Une chose que je vais vous dire. Et donc, comment on a Avant de prier. Il y a un moto de là. Et retenez. Très bien la chose. Likango makas. Pour que tu vives des portes ouvertes dans ta vie. Pour que yo obika bikuke ya kufungwa nabo moina yo. Il doit croire en Seigneur Jésus. Et Seigneur onimela Yesu Masia lokola mo confirme ta confiance en lui. Et Seigneur ocha elikano nyose pa inaye. Nana yoki. Amen. Parce que c'est lui qui fera que des portes s'ouvrent. Pour que zali yende akosala te bikuke efungwa. Si tu ne lui donnes pas confiance, ce qui est au PC elikate il n'agira pas. Ye akosala te. Mais si tu lui donnes confiance, kasi ce qui est au PC zali elikate ou pas, balinga te akosala. Nani mokonzi. Yesu. Nana yoki ngadi. Amen. Dieu est dans sa parole. Nzambe azali kati na maloba na. Quelle est l'histoire? On a mené un sourd miwe. Il y avait la difficulté de parler et d'entendre. C'est-à-dire on avait amené la personne auprès de Jésus. C'est les gens qui l'avaient amené. Et à Jésus. Seigneur, cet homme a des difficultés à parler. Il est sourd miwe. Mais nous te supplions, Seigneur, de lui imposer celle-là. C'est-à-dire qu'ils avaient confiance en soi. Alléluia. Amen. Et si le Seigneur lui imposa seulement les mains, notre enfant, ou notre grand frère, ou notre petit frère, ou notre verra le miracle, il sera guéri. Mais une chose, Yesu a se conformé à Maloba. Yes. Il avait une forte foule. Et il l'amena quelque part. Yes. Nani mokonzi? Yesu. Nani mobikisi? Yesu. Nani nzambe? Yesu. Ndetango atie misapi na matoi. Asilisi kotia misapi na matoi. Yesu azui soi na ya simbi na. Yes. Na misapi. Amen. Pe a touché le lemu. Yes. Tango asilisi albi efata. Ouvre-toi. Fungwama. Et instantanément. Miracle salam. Yes. Alléluia. Amen. Nous voulons voir de telles choses ici à l'église même. Des miracles instantanés. Des guérisons de délivrance.
des miracles. Je vais vous raconter une histoire. Il s'était passé dans ma vie. J'avais été déçu par une mère. Une maman qui était maman présidente. Lemba échangé. Miracle instantané. Amen. 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 Oh, je crois. J'ai confiance en mon Dieu. Il va le faire aussi. Des miracles instantanés. Maman na benginga yemoko. Papa yo bondeli pona ngai. Na biki na tension. Bazongi singa na musala po ba revoka kinga. Yes. Vraiment nzambe azwa lokumu. Amen. Mwana nanga pe avoyage kata senine. Avoyage pe akoti. Amen. Akomi abengi. Yes. Vraiment matondo mingi. Apesi biso $40. Yes. Tozongi mais une phrase que la maman m'a donnée. Maman abakibo. Au cas de problème. Na kanyo. La nuit comme la journée. Parce qu'il y a plusieurs pasteurs. Plusieurs prophètes. Ils ont prophétisé sur moi. Je n'ai jamais vu le miracle. Mais ton Dieu a opéré un miracle. La nuit comme la journée. Appelle-moi. Au besoin. Je vais intervenir. Et n'a pas de problème. Yes. Oui, c'est qui misolo. Balamoko likanisa mama na payé na bina na mamoy. Yes. Nde na bengi. Alors ça on est mo sali na Nzambe. Maman malamu vous avez bien alors oui, maman yo ndenge ni on a ça bien. Yes. Ça va. Un certain vendredi. Ezali boko la mitam. Bon maman na bengi yoka ndengo lobaki mais awa na za moi problème moko ezosenga moi quelque chose pour moi. Ah oh, pas quoi, le vendredi na biki ndengo benga no ke musala ba futa biso lelo comme ça dimanche pour passer l'église, puisque nous sommes en église. Yes. On a passé rien, non? Bon, l'église quand on tombe, bon, va. Bon, ça va, n'a pas. Alléluia. Amen. N'a qu'à peine l'église. N'a commis. N'a continué l'église. Tous s'améliorent ensemble. Bayembi, bayembi. Sili. Yes. Dis, monter à l'équipe. Monter à un bon prédicateur. Athée bien. L'appel au camp, comme moi, Rita. La femme n'a pas je me suis camouflé. Je ne me suis même pas présenté que je suis un serviteur. Parce que dès que Nazalaki, on peut imaginer que tout ça nous a pas causé. Yes. Alléluia. Amen. Un homme délaissé. Abandonné partout. Méprisé. Maudit par les pasteurs. Rejeté par la société. Informe. Mal habillé. Mais j'étais propre. Amen. Amen. La gomme nangai, la pantalon nangai, ya o nazola kango examen d'état. Yes. Uniforme. Amen. La chemise moko e pola. Aïe aïe aïe. Na sana ngote tete. Yes. Prière ici, allez. Na woni mama. Na bimi nanga liboso na telemi pembe na Mercedes na ye. Maman zoya na bato. Laisse-moi raconter cette histoire. Tikanga ile biso solo. Aïbimi na ba maman mususu encore ye maman présidente bazingiye tout bazo solo là tout na pena zaka na poussa le goût na tikile maman à distance. Ba beti ma solo ici bon ça va. L'obien je me d'intercession tout. Na moni que asimbi portière alinga fungola ngana poussa. Bonjour maman. Attends. Nini et comme yombo. Yombo. Ok. Na université. Na tema. On la partout. Comment tu na yombo. Maman Moussana. Oh, tu vas quoi faire tu vas. Lui son Lili. Yes. Oui maman. Mais yo muto bien. Comme yombo la partout. Ba maman. Pose la méchanceté. Amen. Et ça m'a dit. Amen. Et ce n'est pas la méchanceté, c'est mon thème à paix. Yes. Alléluia. Amen. Même si tu es méchant. Mais c'est toi qui m'avais appelé. À humilier à point zéro. Yes. Maman, heureusement, Makata maman. Hein? Les sorts de cette maman. Tant que changer gouverneur, tant que changer dossier à l'émotion, il y a une révocation. Yes. À Longoli. Longoli. Amen.
Alléluia. Amen. Pour les tensions, le diabète est frappé. Yes. Là, on va téléphone comme on est dans la côté de la bas. Oui, ça aya. Là, oui, ça n'a pas été. Amen. Alléluia. Amen. Na boy pesant na boy. Yes. Loba amen. Amen. Na pas été. Je sais papa ni misangai na ta enveloppe. Aya ngabi na enveloppe na na pas été. Yes. Benga ba sali na yo. Amen. Alléluia. Amen. La boya ko benga ndate. Na pas été. Abenga ba sali ya nzambo wana. Quand j'ai quitté la maman, Tiki maman. j'ai juré devant Dieu. Na lapi boso na Seigneur. na binkolo. Même si Atako. il m'arriverait quelque chose, Et comme il a eloko moko. je n'appellerai plus jamais cette maman. Na kotika la kobe masu maman o Et cette jamais na maman téléphone. ne verra plus jamais ma Mais face. maman o akumana solo ngina ngaiti. À moins qu'elle n'a la maudit. Yes. Na salani. Donc na lobby yango na tikala jamais besoin. Amen. Maman na kufa. Yes. Kundai lopango etekama. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que nous ko sambela et pas na sœur bébé. Na leki natali lopango. Je me suis souvenu abenga. Là que bon de la bonne boutique na na ke na petit bâtiment kana bonjour bonjour. Oui maman non à chaque fois t'es comme tu lopango. Zamba sur le coup. Yes. Alléluia. Amen. Na binzambe na sala ni na vie. Oh. Pourquoi toutes les portes sont fermées? Pour nani ni bikuke nyo sese. Tout ce que je fais n'est rien. Nyo sala osala esi. À l'église, ça ne va pas. Na église passe. Dans l'église, je suis devenu comme un objet de malédiction. Na komi emoko lokola ya bilakeli. Les pasteurs prêchaient sur la bénédiction. Pasteur a sauté un hôtel m'a pas mouru. Un mauvais exemple. Kasi moi qui s'est ma beza Il lingai. ne ressemblait pas à Josué. Koza lokola yo C'était chanté. un gars zéro. Azali kaya zéro. Panneau publicitaire. Olibaya batie Comme libanda. vous le voyez. Ndenge boso moni bien. Il montre les gens la voie de bénédiction. Ala so tumzela Mais mapamboli. lui-même n'est pas bien. Oh yemoko. Apambola mate alakela mandenga sabo. Na famille n'est pas bête dans le péché. Ah, nzamba kuliza kabisa nzamba kuliza. Alléluia. Baiba kama tuna nzamba. Amen. Oya pungwani. Yes. Ndiye na baita kwa. Amen. Mais yo ce que ba fingo ko. Yes. Décision bala moko ko beba na pasteur kawa. Amen. De là ça va fêter polite. Yes. Ce que betiete ndeko kewana na ko songa sur l'église na te. Yes. De ba samsingai. Ndeko pasteur na finga ni. Amen. Non papa. Il faut que ça monte ma nzamba. Amen. Le ba amen. Amen. Mais na zongela kama mama na te parce que na jirka na misa nzambe que jour na zonga ngana za la modi. Yes. Akomoni sur le ngana te. Isili. Amen. Le ba amen. Amen. Partout. Ici je passais. Na salabo esimité. Aïe aïe aïe. Na meka voyage esimité. Na que ne bandi nduko somba fufuna zonga ba esimité. Yoso na zo sala toutes les portes étaient fermées. Bikuke nyo sese kia okangama. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie? Pourquoi je souffre? Pona ni nazoka pasi boy. Na bandi ko zonga sima. Yes. Pona bano kanisa. Famille sikoyo no bibo peut-être des liens de la famille. Ekozala basinga libota. Ou de coutume. Je me suis engagé à prier. Ngai na bani ko bondela. À intercéder. Ya ko bondela À makasi. gêner. Ya ko À chercher la face de ya ko Dieu. lukelongi na Non, nzambe. c'était pas ça. Ezalaki yango te. Tant na baluki na tiki na longwe na tika avenue wana. Pour ceux qui ont bimi na venana au zombie mabwe, avenue ngona ni babenga ni couleur de militaire ceux qui oui, ça a l'air de changer. Yes. Donc, il y a l'église de résurrection. Amen. Ils appellent la place Nabimi. Yes. L'église de résurrection, c'est toi. Nabimi. Tant Nabimi. Na soye banzela nzela. Nani akokani na yo masiya zambe nanga. Nani akokani na yo masiya olingo nanga. Nani akokani na yo masiya papa nanga. Nani akokani na yo masiya konzi nanga. Ufinga kimoto te. Yes. Uina kimoto te. Kasi okufili wa ya soni nyoso wana pona bika. Otonga kimoto te. Yes. Ochola kimoto te. Okufili wa ya soni nyoso wana pona bika. Nani akokani na yo masiya zambe na ngai. Nani akokani na yo masiya olingo na ngai. Nani akokani na yo masiya papa na ngai. Nani akokani na yo masiya zambe na ngai. Ochola kimoto te. Uiba kimoto te. Kasi okufili wa ya soni nyoso wana pona bika. Ofinga kimoto te. Otonga kimoto te.
okufiliwa ya soni yosawana onalinga onani akokani na yo masiya zabe na ngai nani akokani Je marchais. Oh, moi, je suis tanga pinso. Ils ont traversé boulevard. Yes. Boulevard René. Yes, sous-région. Sous-région. Amen. Yes. Parce que je n'étais pas là. Mon esprit était connecté. Je priais, j'intercédais. Qu'est-ce que j'ai fait? Yes. Alléluia. Amen. Oh, tata zambo zawape. Izambi nakobelela yo. Tata zambe. Izambi yamanda Okolo nanga ozawape. Izambi nakobelela yo. Tata zambe. Izambi yamanda Olingo nanga ozawape. Izambi nakobelela yo. Tata zambe. Izambi yamanda Okolo nanga ozawape. Izambi nakobelela yo. Tata zambe. Izambi yamanda Baninga nyonso. natonda bisengo Bisoba oyo. tokufeli nini Koko se moko. Adamu na Eva Yango papa e. obaka biso wapi Oza wapi. Je marchais Izambi yamanda Ibanga nanga oza wapi. Izambi nakobelela yo Nzambe. Izambi yamanda Bafingi nga nkolo oza wapi. Izambi nakobelela yo Nzambe. Izambi yamanda mwana Je pleurais. Je marchais. nazotambola kolo za wapi Mes amis aujourd'hui sont errés. bandeko nanga baza na Mais esengo pourquoi ça? mpona nini ngai Qu'est-ce que moi te j'ai fait? nini nga nasala nkolo Est-ce que c'était un péché? ezali J'ai masumu marqué les parents. nazanga baboti Qu'est-ce que moi j'ai fait? Non. nini nga nasali kati na bomoi Oh Seigneur. nkolo Tu es où Seigneur? oza wapi C'est toi le seul espoir. yo nde ozali elikya na ngai J'avais mis Seigneur ma confiance. ngai natialika elikya na ngai Mon espoir mpe elikya na ngai sur cette maman. na mama wana Elle m'avait promis. ye ayebaki na kolaka ngai lelo ayebi na kodecevoir ngai Seigneur loba nanga ta papa zonga ta mokolo mosusu. yes Ndenge nazonga na ngai. amen Mais tu as fini ngai. Yes. Donc akitisi nga donc na ndenge moko ya kosakana. ayaya Nga ona nazokende. Yes. Lemba sipe rezwi ngai. Kolo nanga oza wapi. Izambi nakobelela yo Nzambe. Izambi yamanda Ibanga nanga oza wapi. Izambi nakobelela yo Izambe yamanda Olingo nanga oza wapi. Izambe nakobelela yo Izambe yamanda mwana Bulamu nyonso. kobanda kosenga yo biso tango nini Soki masumu. tosengi bolimbisi Lokola Yesu. balimbisa banguna ye Oza wapi. Izambe nakobelela yo Izambe yamanda mwana Kolo nanga oza wapi. Izambe nakobelela yo Izambe yamanda mwana Mais ce qui me faisait pleurer, oyo bandi kolelisa ngai je pensais, na bandi kokanisa quand j'étais ntango nga nazalaki au main de ma mère, na maboko ya mama na ngai et debout, mpe ya tata na ngai yes j'étais un enfant nazalaki mwana oyo aimé par son père. balingaki na baboti J'ai quitté mes parents nalonge na baboti na ngai depuis l'école primaire. wana J'étais encore petit, nazalaki mwana moke trop petit. mwana moke makasi Et je cherchais qui pouvait me donner l'affection. na bandaki koluka nani oyo akoki kopesanga oyo ezali affection na ye Mais personne. ezalaki na moto te Et le prêtre qui me levait, sango oyo abandaki vraiment kokola ngai j'étais comme un enfant d'ivoire. nazalaki lokola mwana mokonzi ya J'ai kongo quitté aussi la paroisse. mpe nalongo oyo ezali paroisse Aujourd'hui wana Seigneur, lelo nkolo je souffre. nazoka mpasi Ngai na paroisse nabe kosomba kwanga te. yes Nabe te ndenge ni bafuta minerval. yes Na baotambola na bajip na bamoto. yes balengela ngai ya kolengela nzambe sikona komwa soki namoni baninga mosusu baza na bisengo ngai boye kolo nasala nini nini kolo na nga oza wapi nzambe nakobelela yo nzambe nzambe
Quand je suis arrivé, sur les ponts qui séparent Lemba et Ngaba, Zembo est changé. Yes. Alléluia. Amen. Yes. Nani mokonzi? Yesu. Mbikisi. Yesu. Nani nzambe? Yesu. Ndebo kolela te. Amen. Lelo nzambe fungola ba porte pona. Amen. Baba Yesu amen. Amen. Oloba amen na bien te. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Okoki kobetela Yesu maboko. Beta maboko makasi mpona nkolo. Alléluia. Amen. Quand je suis arrivé Tango na komi sur les ponts na pont qui séparent Lemba et Ngaba, po ezokabola lemba na ngaba quand tu me souciais, nzembo mosusu ye. Nabani Suskoyemba. Amen. Alléluia. Amen. Le temps Nabani Koyemba Lisusu. Nabani Kolela. Nabani Sukolela. Je continue. Nazokoba. Bono Yesu atonda nguya ye. Nabika mwa atonda nguya ye. Nabika mwa. Bono Yesu atonda nguya ye. Nabika mwa atonda nguya ye. Nabika mwa. Alléluia. Yesu. Nabika mwa. Yo tomboli ngaye. Nabika mwa. Bono Yesu atonda nguya ye. Nabika mwa atonda nguya ye. Nabika mwa. Yesu. Alléluia. Yesu atonda nguya ye. Nabika mwa atonda nguya ye. Nabika mwa. Yesu. Yesu atonda nguya ye. Nabika mwa Yesu atonda nguya ye. Nabika mwa. Yesu atonda nguya ye. Nabika mwa atonda nguya ye. Nabika mwa. Yesu atonda nguya ye. Nabika mwa atonda nguya ye. Nabika mwa. Alléluia. Yesu atonda nguya ye. Nabika mwa atonda nguya ye. Nabika mwa. Je plairai, je chanterai. Alléluia. Yesu. Alléluia. Yesu atonda nguya ye. Nabika mwa atonda nguya ye. Nabika mwa. Yesu atonda nguya ye. Nabika mwa atonda nguya ye. Nabika mwa. Yes. Namoni voiture était voiture moka bien ya vert. Yes. La vitre ils allaient filmer moto na kiti. Asala ngi na benga. Na ye. Na poussa. Atu mais pourquoi tu plais? Ozole la pona nini? Ole la pona nini? Ngira ba. Abi arrête. Kata. Ebi makabozole. Yes. Musama na biso. Na pa musama na. Abi ici. Yes. Abi les coffres voiture, abi ici brique à bon. Alléluia. Merci. Entendu. Azongisi nini atomboli vite. Ka vite komi nasuka voiture libre. Yes. Na kangi mbala moko. Parce qu'on a ganga d'émotion. Bon, nam na mone loka bongo liboso te. Yes. Wana ezalaki 4e fois Jésus abimelanga. Alléluia. Balamine Yesu. Alléluia. Amen. Siko mutako po ezo briller azamu ndenge ti azamu de tazana. C'est clair. Yes. Mais po ezo briller. Ezongenga. Mais alimwe. Ngasiko na mbongo brika mbongo na maboko. Siko na kangi émotion. Maman, bon, voiture ya wateke wa.
Oui, papa, voiture ezalaki wana te. Yes. Babi te, mbongo moto aza na voiture apesi nga yango. Mama, voiture ezalaki ayeke wa babi, oya tuni yo moni voiture te to moni te. Ba chérie, voiture ezalaki wana te ngabe. Na telemi na moto aza na voiture apesi nga. Eh, soki basombi na leli lisusu. Yes. Ah, Yesu. Papa otiki ngai, basombi ngai, basombi ngai, basombi ngai. Kolo, nabia, waka mbongo nazobwaka pete. Yes. Kaba nazoka bapete. Alléluia. Bato siko baya ta kobotola ngambongo to bawelela bazobotola pete. Bazokima. Bazobanga ke oyo eza mbongo ya mabe. Yes. Basombi esozu ya mosenge yobole. Amen. Na leli susu makasi. Yes. Loki voit et bengingai. Amen. Oh, les consolateurs de quelqu'un. Il est prêt pour te consoler. Il est prêt pour te consoler. Ouvrir une porte. Il y a beaucoup pleuré. Il y a beaucoup cherché. Il y a beaucoup crié. Mais donc c'est moi. C'est s'élever. Ouvrir des portes. Afin que tu sois consolé. Consolé. Dieu vivant. Lui qui m'avait consolé. On m'a donné de l'argent. Il m'a consolé. Même la maladie qui était dans mon corps. Je souffrais de la gastrite et de l'estomac. Je souffrais beaucoup de ça. Il m'a guéri jusqu'à présent. Moi, c'est dans la caméra. Il y a des pilipili. Amen. Zamba visité. Amen. Yes. Voix qui venait du ciel. Il me disait Josué. On m'appelait deux fois. Josué. Mais tu avais besoin de l'argent. Je t'ai donné de l'argent. Pourquoi tu pleures? Arrête. Malamoko a changé. Alléluia. Amen. Même les hommes ont changé. Yes. Oyemba elongae. Elonga na biso. Esamiloloyo. Otatola elongae. Nakombo na Yesu. Esamiloloyo. Otatola elongae. Nakombo na Yesu. Euti na Yesu. Oyemba elongae. Esamiloloyo. Au nom de Jésus. Nani sofele na yo. Yesu Masia ne sofele wapie. Nanzea na biso yanola. Yanona manana na motuka ya kono Yesu. Nani pilote na yo. Yesu Masia pilote wapie. Nanzea na biso yanola. Yanona matananga na motuka ya kono Yesu. Est-ce qu'on peut tomber pour Jésus? Capable de t'enrichir. Il est capable de te guérir. Il est capable de te délivrer. Il est capable de consoler. Oui, nazanga sika otambongo. Yes. Na bizela. Na katipa. Yes. Parti na tia. Écoute. Yes. Moi non ce côté exacté. Na zio mususu na katipa. Yes. Na tia. Yes. Côté. Na me oetika na tia wa. Na kati. Yes. Na tia. Amen. Oui bon. Oetika bon ça va. Na keka. Amen. Alléluia bana za. Amen. Na zotambola wana mami sese. Pinzolie longo. Alléluia. Amen. Yola nanga siko. Yes. Yako romone. Amen. Mouvement moko so. Yes. Nous avons beaucoup comme choix. Alléluia bana za. Amen. Et satisfaire dans besoin de Yes. Pemba metika limba aussi la tête. Yes. Nani mokonzi? Yes. Tu es capable. Zambazana makoki. Je dis quelle porte? Écoute nini Qui est fermée? Quelle est cette porte? Écoute nini Qu'on a fermée devant toi. Aujourd'hui, je vais te donner la clé. Au nom de Jésus, il va ouvrir. Il y a un mystérieux. Tu es capable de te donner n'importe quelle. Yes. Il est capable de te satisfaire. Il y a qu'on satisfait. Il y a qu'on peut n'importe quel objet ou le premier chose que tu désires. La Bible dit fais de l'éternité de l'Israël.
que ton cœur désire. Mais une chose. Et là, comment encore? Fungola. Fungola. Faut Fungola. Yes. Si vous Fungola, attends, il y a une porte. Au mécanique, on rien. Et Fungola. Amen. Yango omoni. Batu mususu. Au sali business. Yes. Ok louf. Yes. Et simbité. Au tili biloko na Chine. Et simbité. Alléluia. Ok braza. Yes. Au somi babilamba ya basi. Oyoteka. Et simbité. Ok zela mai. Au somi mbisi. Yes. Oyoteki. Et simbité. Ok bandundu. Au somi fufu. Au somi nini mama. Masamu. Oyoteki. Et simbité. Ok plateau de bateke. Yes. Au sali makala. Oyoteki. Et simbité. Ok bat Congo, Osombi Kwanga, Osombi Biloko Nyoso, Oyoteki, Esimite, Ok Angola, Oluki Diama, Oye, Esimite, Ok Ngwanzu, Esimite, Alléluia, Nakene Mikil, Ok Pemikil, Esimite. Odo Puna Salakinya, Naluka Libala, Obali, Esimite, Libale Baby. Oyutena luka musala, ba engagé na musala. Yes. Moi-même esimite balomoli. Alléluia. Bon na bando soma ba boudé na basona bando de fils. Yes. On va dire de fils. Esimite. On a mis engagé na prière. Yes. On comme na prière. Esimite. Na comme évangéliste. Esimite. Na comme prophète. Esimite. Na kepa na nganga. Na simbakisi. Esimite. Yes. Amen. Yo Zalibon, ndenge malade ezo salabo. Batu ba conseil. Ndenge malade salabo ya. Soko boti. Soko kasi mboti esini. Okepe, omoti. Esini pete. Amen. J'ai rencontré de telles personnes. Parce qu'il y a Zala qui est une épilepsie. Yes. Ne même si c'est une épilepsie, c'est un boti esini. Malade andeki. Azuise. Yes. Aboti. Esini. Esini kakati. Bakisa milisus. Alléluia. Amen. Tu as tout fait. Savoir la solution. Comme toutes les portes étaient fermées, il n'aura pas le succès. Il n'aura pas la réponse. Mais aujourd'hui, Kassileno n'a pété. Yes. Yango. Amen. Nabi n'a pété. Amen. Yes. Nabi n'a pété. Les gens sont devenus touche à tout. Bah, tu vas comme Simba Simba. Oui, touche à tout. Moto a émis nyonso. Yes. A émis misala nyonso. Oui, oza maçon. Oui. Auto-gimi, très bien. Yes. Mais esimite. Baso luka ba chauffeur. Chauffeur. Ameka ba esimite. Yes. Ba boxer, oko ba komi boxer. Ameka ba esimite. Touche à tout. Commerce, ok. Accueilli. Akabani commerce. Kuna tout esimite. Yes. Tourner l'église, tourner. Yes. Kuna tout esimite. Esimika raté. Touche à tout. Touche à tout. Deux hommes comme ça petit. Aïe. Aïe, mais ça petit. Mutamisala nyonso. Correct. Yes. Ah, mais quoi avancer la petit esimite. Musicien. Aïe, ma fort. Oyoki Mungoko très bien. Yes. Très bien. Mais avancer qu'on a esimite. Mais Baso Luka Montoya Kendewe. Akepe Musala Soda. Yes. Amekinyo surtout. Esimite. Esimika raté. Démobilisé. Yes. Baso Luka Batsoko. Abeta fort. Yes. Baso na renaissance. Esimite. Esimika raté. A comme joueur à Fibo. Esimite. On va commencer à théâtre. Frère Nabison de théâtre fille. Yes. Théâtre. Esimite. Esimite. Les gens sont devenus touche à tout. Bah, tu m'as commis comme ça la maison. L'électricité a installé ça très bien. Mais esimite. Esimika raté. Mais mon salaire n'est pas simba. Nini, papa. Nakende wapi kolo. Nakende wapi ye. Nasina pona yo Yesu. Otika ngaiteo. Nasimbanga. Naloboko. Nyonso sala kezo simba te mama. Yes. Oteka makale simite. Oteka be simite. Yes. Oteka be simite. Pourquoi? Quand les portes sont fermées. Amen. Amen. Tout ce que tu vas faire, ça va te kasi na maloba nyonso ya Nzambe moto akoki kobika mpona kwanga te o
kasi na maloba Oyelanga nyonso ya Nzambe na Satana yo moto mabe tikanga na umela na Yesu bongo na yo Satana yo moto mabe tikanga na umela na Yesu soki nakotosa maloba ya Nzambe mobali nakobala akobamba soki nakotosa Yesu mwasi nakobala akobamba soki nakotosa maloba na Nzambe mobongo nakoteka ekobamba soki nakotosa maloba na Nzambe nyonso nakosala ekobamba moto akoki kobika mpo na kwanga te kasi na maloba nyonso ya Nzambe moto akoki kobika mpo na kwanga te kasi na maloba nyonso ya Nzambe mwana ya Satana yo moto mabe tikanga na umela na Yesu mwana ya Satana yo moto mabe tikanga na umela na Yesu. Si les portes sont fermées, soki bikuke eza kokangama mobali yes mobali kuta azalaki bien ntango kaka ozwi Aya libabe. babe toutes les portes fermées bloquées ti libala ekufi mobali akomi pauvre yes okabe libala ekufi na Bikuke nyonso ekangami. ntango mokamani na mobali yes oka mobali apeli afungwami makasi yes bato ebele balela yes alleluya amen nani mokonzi yesu nzoka na kanisa ya mobali ya malédiction nzoka azalaki nde lipamboli Nzambe eza mobali te eza yo yes bikuki ezalaki kokangama amen nakopesa secret yes mpona bikuki efungwama na amen pete amen nani mokonzi yesu kuka semene nopesa basecret yes nobomelo te loba amen amen les portes sont fermées à cause bikuke eza kofunga point semaine prochaine oyo ezoya comme ça au monde on met en pratique Yes. au monde esengo Amen. ke efungwami yango moko Yes. bana na yo bafungwami Amen. eloko nyonso kokosa récite Efungwami. ofanda na yo récite Efungwami. otravaille récite Yes. olala pongi récite osala nyonso toutes les Récite. portes sont ouvertes bikuke nyonso eza même spirituellement atango na molimo physiquement na mosuni boye financièrement na mbongo et matériellement mpe na biloko okoloba merci Seigneur okoloba bato likolo Nzambe nabondeli mpona bana na ngai nyonso oyo otindi bango awa bana na yo nyonso oyo otindi bango awa oyo batie makolo awa Seigneur na kita lelo baporte efungwamela bango au nom de Jésus mpe bao nyonso balandi prédication oyo na TV to na internet bisika nyonso bazali Seigneur baporte efungwamela bango au nom de Jésus oyo mpe alobi amen makambo oyo elata vi na ye na kombo de Jésus Christ tolobi amen Dieu vous bénisse.